La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut à tous les abonnés de Xile Boteloa TV. Mbote bandeko nyonso bulandra biso, mbote bandeko nyonso. Alors bandeko nanga wana boyebi déjà chez Xile Boteloa TV ezalaka bonjour, bonsoir, yango dépendara na air okolanda biso. Donc bato vraiment batalaka nga, bato balandara biso bayebi ke bonjour, bonsoir et dépendara mingi na air oyo okolanda émission tope analyse na biso. Lelo to ekolobela voyage ya Mama Top Wato. Mama Top Wato aza comédien otobengaka vraiment ebende kilo, donc ba maman na biso kilo o ya théâtre, ba maman biso penza o bazaka soki o pe bazaka soki atie liloba na tournage o kapena théâtre pena zui forme ba o ba s'imposera vraiment na musana na bango tontolo ba bongo totala déjà Mama Top Wato aza na 4. Alors eloko nini o to ekolobela lelo to ekaka ko expliquer bino teke Mama Top a voyager, to ekaka ko signaler bino teke Mama Top Wato a voyager. To yepe couper sa information mususu na yango na pesi mbote na bato bolandaka biso. En tout cas nzamba lola a zala na bino longo bande kolanga esika nyonso ozwami, esika nyonso o recevoir vidéo na biso, esika nyonso o recevoir émission na biso. Ndeko maman, ndeko papa, abonnez-vous, commentez, likez, partagez s'il vous plaît. Bandero nanga partout o ezwami yo kandi dans lobanga na système a bien, mais quand partager biso nzamba lola ako pambula yo. Oko partager comment? Partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger. Yo o mi tu na comment na ko partager. Alors kende ka place ba komi partage kandi ngozota la wana. Fina wana ekomema yo na ba correspondant na yo, ekomema yo na Facebook, ekomema yo na YouTube. Allez, place a bongo ko zosko moyen ya ko partager lien na biso, ya ko partager émission oyo. Bandeko nanga, je vous aime beaucoup. Na ekolobela likambu ya Mama Top Wato. Mama Top Wato a voyagé bilobela e bandi. Tomona ki mama na biso vi ya Queen Mada ya SB a voyagé ki batu bayaki ko sala be mission pona baloba ke Mama Top na minute muteme ezo beta, Milo na minute muteme ezo beta. Tomona ki batu balobaki troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Bela Maxi Bien-être bandeko na ngai. Maxi Bien-être eza produit oyo ezo sunga biso na ba maladie belé. Na sir e na bato belé ba yebi déjà produit oyo ya Maxi Bien-être. Bato ba salela ngo ba yebi. Alors ndeko yo oza na ba problème o batangi wana yo o koma pio. Yo mwa so oza kasi na ba posa nzoto te veut dire o koma malili. Yo papa o ko ralisu ko satisfaire moi si na hotel libale koma ka kita libale comment le lobby biswana pourquoi okokaka na oko satisfaire mamate. Alors meka Maxi Bien-être eza wana pona ba papa pona ba mama ezaka ko sunga na ba ona maladi ona tangeli binote mezo sunga na ba bokono ebele oyo moyeto répéter kotanga yango awa na YouTube ezate na si bino moko boyoki déjà ba makambo ba lobby wana. Donc Maxi Bien-être ezo sokola banzoto na biso. Yo muto ozo bela maladi ebanite, yo muto beli maladi umeli
ozozwa traitement ezo simba tende konanga commander Maxi Bien-être partout ozali ba oyela o livraison esika nyonso ozala. Alors meka Maxi Bien-être ozala décité livraison eza partout dans le monde, donc meka vraiment Maxi Bien-être esika ozali tolobi bien partout dans le monde. Commander Maxi Bien-être et okomela yo esika okozala. Alors bandeko tozonga na lisolo na biso ya mama na biso top wato nalobaka toujours tozaka na bizaleli ya ofingaka ba comédien te, tozaka vraiment na bizaleli ya ofingaka ba comédien te. Mutu na ndenge na ye, mutu na tour na ye. Pourquoi na ye ko sa l'émission oh pourquoi bomoni na ye ko lobelango parce que na monaka façon top wato na mama na biso 1050 batunde ba fingara bango ton ba monaka via a voyager ki ton ba mona queen mad a voyager ki batu ba ya ko finga top batu ba ya ko finga milo etikali bango ba top na minute muteme zo swa bato bozala kabiloba loba te bowela ko loba marambuté. Mutu na mutu ana tour na ye, mutu na mutu ana ngonga na ye. Ma top abota maka dati moko na via te. Ma milo abota mape dati moko na ma top te. Lelo top azaki na makanisi na ye, musu azaki pe na ba projet na ye, bomoni ndenga voyager, ye yo akei. Alors esuki wana te to lobela su na biyema ya mama top o batu ba oloba to lobela nyonso. Tolobela nyonso esuki wana te ye o ma top akei. Alors toyeba ba projet ya batute toyeba te muto azana ba projet nini muto azo boule nini muto azo kanisa nini souvent toyeba rango te mais tozalaka wana toujours pona ko jijaka tozalaka wana toujours pona ko critiquer tozalaka wana toujours pona ko loba vie ya banda voyager et ça li pas même un mois boyebite mama top ami kotelaka déjà demande na ya visa musu mama top ami zalela ka déjà na visa na ye boyebite musu mama top ami zalela ka déjà na visa na ye ami sombela ka déjà billet na ye bien avant moye boyeba ezate mais boyaki kaka awa pona koya ko critiquer bango pona koya koloba lokola bakanga ba aéroport bandeko nanga nga loba muta voyager kei ebangisa ote omoni mutu akeso kimboka nini yaya ebangisa ote ba aéroport bakangi te. Tant que ba aéroport bakangi te alors zala na kondima yo pe un jour okokende. Eza bongo mukileza ngo tour partout. Lelo ya yo, lelo nzamba bongiseli yo, lobi kuna nzamba bongiseli nga. Lelo ya yo lobi yanga. Eza bongo. Alors eza batu musuba koma mimona soki ya kepoto, on dira kangi ba aéroport nyonso. Soki ya kepoto, on dira bloqué ba billet nyonso, akangi ba visa, moye batu musuba zo ba visa ezate, moye batu musuba zo lusuba billet ezate. Non, bomi ko samaka. En tout cas bomi ko samaka. Bomiko samara vraiment na olo babongo parce que so botal na ebite so bolanda be mission wana yana bato bafinga ka via yana bafinga ka mama top yana bato bafinga ki mama 1050 pour na voyage ya mama na biso via bokasa lokwa bakangi be aéroport bokasa lokwa bakangi makanoso bango ba voyager te mutam na chance na ye ale anda ya Bali est-ce que le anda ya ndima ki ko bala ayebaki est-ce que le anda ayebaki ke na dati bwenga na obala mutu na chance na ye chance pesa mela mutu nyonso chance pesa mela mutu nyonso ndeto ala bwe mutu amtabota na chance na ye mutu amtabota na chance te ana batu musuba negligea ba chance na bango batu musuba kasa kwa vie suki ana chance te abota mutu nyonso abota na chance mutu nyonso abota na ngenge na ye mutu tu abotama na bangenge na ba chance na ye lelo bomoni mama na biso nani ye akei mama na biso top watu ye akei na ye poto akei abeti mo tourne ya zongi elo mona e ko remarquer lisusu ba congolais ba mona poto lo kwa paradis na remarquer ba congolais ba komo mona poto lo kwa paradis pono mona kaka ceux qui mutu a voyager en tout cas nzamba sali na kei eza nini tomona ki via voyager ki abatu ba lobi kwa no yeba te potango bomona ngo eza paradis to eza nini non eza ka voyage ka okeka ko visiter pays moko bozongi bien sûr eza nango pays na ote eza pe facile te pona ozwa ba visa mais eza voyage
eza voyage okei po zongi me bato bafingelaka biso mama top lokwa likambo mususu bofingelaka bato milo bofingi bango kutu bakoma bakoko ka wana bango kutu bakoma bakoko muninga vie ke est-ce que vie atango voyage ka kendaka poto ayebaka ke poto boyebi aneni ni vie bandana mobali na mobalo abengsi vie boyebi aneni ni babanda a mobala vie ya lelo te a mobala vie ya kala mobala kendaki me koma linge mwasi na ye suka tito monya bengisi ye mais biso ba congolais nde toyaka ko créer biso ba fanatique nde toyaka ko créer des ordres na ba comédien bolongwe ko finga mama top ndenga kei bokoti na elamba bandeko mutu na mutu ana elateli na ye mama top tanke abimaki na ndaku na ye amonaki ke robi alati eza digne po na ye eza ye tant que ya monaki ke robo alati eza bien po na ye donc atato kiti tomati atato lobi atato fingi eza digne po na ye moko po ye moko amonaki yango bien po ye moko amonaki robe keza passable akoki na ye kolata bongo alati na ye bongo mabe eza wapi soki mutu ye moko amoni ke elamba ona lati ekoki nanga siko koma biso tokoya koloba pourquoi biso tokoya ko juger ye mama tope omoni yo ndenge oza bongo elateli mabe boye na age na yo est-ce que tango mama tope alataki elamba oyo ye moko ayebe age na ye te tango mama top alataki robe oyo ye moko ayebe age na ye te biso nde tokoya ko rappeler age non biso toyo rappeler age te ami yebi age na ye ami yebi makambo nyonso nga lobaka mutu na mutazaka mettre vie na ye bandeko atato yi ata na ye na bandi ko pesa conseil kolata boete boyebi combien de personnes ba pesa biso ba conseil na vie tozo ba conseil partout tozo ba mateya ti na ba église ti lelo tozo ba mateya na église. Est-ce que mutu on ça là au pasteur à l'obar? Est-ce que mutu on ça là ba mateya au ba pesa biso na église kolata boete ko sala boete ko zong sa boete? Est-ce que mutu on ça la kayango? Question ngeza wana. Est-ce que mutu nyonso asale la kayango? Est-ce que to sale la kayango biso nyonso to sala ba conseil ba pesa mutu na mutana ndenge na ye bomoni ma top de la tribune moi eloko na mukuse asepela na e bongo asepela ka bongo asepela la tamo eloko na mukuse asepeli azala na eboye asepeli ke na aéroport beta mo robina junior mukuse abeti mo basket na ye aza l'aise eza ye aza comédienne aza star elateli nyonso kolata oyo esengi alata alati e déranger biso te na mutu mususu ata bobandi koloba na ye kolata boyete kosala boyete kozongisa boyete ayokane bino te ndeti ngani naza na lingaka nanga mutu apianga conseil na biema nanga te je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est ça. Elle fait ce qu'elle veut eza vie na ye eza vie yangana yo te poto ya kubanda ko critiquer ye alatake loka mukuse mipende monana ki libanda mipende sala kiboya ya juger mipende na yo moko juger pe mipende ya eza mutu na mutaza na vie na ye po atana bike na sala émission na condamner mama top ola tebwe po nini omoni oza mama moi respect bomba likolo atana bina condamner ye eloko esi salemi siko boye bisanga est-ce que no yaka ko atana bina condamner ye esi asali yango po tito bimana bandako bomoni tito lata ka tito bimana bandako mutu osa zaka na miroir na ndako na ye donc mutu osa na miroir chez ye tanga lati elamba ava bima amitali pena amitali ami contrôler lobi yes naza bien ndabimi siko soki ye moko ami contrôler ki na ndako na ye amoni kaza na ye bien abimi siko nga irsi botelo TV na ko konda ko mema lisumu apamba ya loba koza bien te olataki mabena mema lisumu na ko mema lisumu wana te na ko mema lisumu wana te tant que ye moko ami mona ki na aza bien donc aza na ye bien alati na ye bien to souhaiter ka ba bon voyage maman na biso bon voyage en tout cas siko kei nzamba lola azala na yo apambola yo abatela o c'est tout. Maman top ake Paris
Mama Top ake Paris pona bato botuna ake wapi ake Mama Top ake Paris ake pena ko mona peli benda Tour Eiffel pena ake pena simbia ngwa monyango Mama Top na minute oyo ake vraiment Paris boya to souhaiter kaka voyage malamu nzamba lola azala elongo na ele reste ye moka yebi Mama Top ana bana ana bana bo excusez nga bandeko ana bana na et puis dada bo we dada international dada asala théâtre mwana Mama Top dada de amukolo dada mwana mukete amukolo soki lelo ke Mama Top alati mabe o dada linga yebise banda na ndako ke mama olati mabe poti ba ye kotika ye na aéroport azaki ye mokote Mama Top alongwe ye mokote na ndaku na ya tambole ti aye na aéroport bayaki kotika ye sko tanke bato bayaki kotika ye bapekisi na bango yete biso sko to ya kopekise pona ni po déjà applier photo na minute déjà za na avion aokene déjà poto da aokita na akona poto bana ete bandeko bana na Paris bokomelanga na bwana ete to boza na sama baloba ni nzamba lola bwana sama to bwana winter Sko bino bolobani bwana été to bwana hiver voilà. Bwana été to boza na hiver boko melanga na pona yeba. Mena mo loko ndie boza na été boza na moi. Mama Top nande na alors félicitations kana Mama Top to betele maboko pour ça facilité ko za visa na Congo et ça vraiment facilité na Congo na ko za visa boende za la katona posa ba comédien na biso nyonso ba koma ka abwe lelo Mama Top lobi kuna milo okende alors bande ko bobulete ke binyo batu bo voyager liboso ba ninga bo kanga ba visa bo kanga ba billet bo kanga nyonso moye ba ninga msuba zwango ezate donc ya nango bongo te mutna mutana tana ye lelo ezata na biso Mama Top lobi pe ekozala tan ya ndeko mususu alors ki sasa pe simbite mingi alors Mama Top tope sa poto chance akenda beta tour a ozongi la biso Mama Top ye maka leba lati bidoka milai mingi ya pesa roba mukuse chance Oumela na top wato ebende kilo bandeko nanga merci beaucoup na bino bolandara Irsil Botelwa TV batutu obozara wana pona biso merci beaucoup nzamba lola apambola topé a bomba bino ndeko koti na chaîne na biso si c'est la première fois ndena lobara soki ezambala no ya liboso o koti na chaîne na biso en tout cas ko hésiter te ko s'abonner donc au s'abonner partager au liker au commenter surtout ming ba partage na bino ndena lingara donc partager biso sur Facebook sur WhatsApp sur Messenger nzamba lola a opambola mbote nanga na Madeleine Akeita Madeleine Akeita Orange Africell bisous esiko zali Madeleine Akeita ba bisous na yo nzamba lola bombela ngayo balobi mama Yvonne princesse Allegria na bosani yote sans oublier Gloria Peta mbote esiko zali sans oublier mama Sarah depuis Cape Town ba bisous na yo nzamba lola a bombela ngayo grâce mpoi ya ba grâce nzamba lola a bomba bino tokutani à la prochaine occasion ceux qui collent sous masia azongite kobosa na te ceux qui s'abonner cliquez cloche ya notification pour que prochainement tant to relancer ba analyse na biso e komila yo esika nyonso o cause dala Mama Top voyage malamu na kombo na Yesu bisous bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité.
Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.